Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Merci na bandeko vous en ligne, que Dieu vous bénisse na ba ope borolanda. Voilà, na sima nzambe pambola bino, merci na babone nyonso tu yo s'abonner na chaîne ote s'abonner. Ngai Victoria, mavenga yo na eli susu to solola. Alors, activez cloche de notification, tika pe commentaire na yo après vidéo oyo, to pe après message autopé ça le tika commentaire na yo et puis s'abonner, oye ba pena ko liker vidéo. Voilà, merci na babonner les chaînes sur Chine, il y a Angola, il y a Amérique, il y a Asie, il y a Afrique, il y a Europe. Ah ouais, que Dieu vous bénisse abondamment. Naza reconnaissant, na reconnaissance plutôt, na onyo surtout pour ça l'envers ngai, soutien wana ko s'abonner eza gratuit, yo s'abonner te sala noki, s'abonner, voilà to koma ebele po et sala malamu ba message we panzana et pas ya batunyo so ba message yo nzambo pesa biso na ba otozo pesa comme dit conseil par la grâce de Dieu. Alors, et panzani pa ya bandeko nyonso, si s'agit pour partager vidéo, partager, ko hésiter na WhatsApp, na Messenger, partager na Instagram, partager, donc, et ça la bien. Voilà. Alors, les loto lingi, to solo la, to analyser. Makambo to komo mona mikolo yo, makambo to zo vivre na temps oyo. To meka ko analyser ngo, to ba ko solo lango, vraiment makambo o eza makambo ko ezo bangisa pe ezo lengisa. Mais et pas batu mususu comme si makambo ezo leka na ba temps o to za esa la bango eloko te, ezo bela bango eloko moko te, bazaka na ba position na bango kaka ya ko rêver, to pe o ayebi na nzambe te, atika lika bongo païen, to pe o ayebi nzambe mais asala ba masumu moko caché, azo continuer kana vie na masumu lingala. Oh. Voilà, azo contient un vika ya masumu azo bate temps ici et baby temps et comme mabe makambo yeso lobaki ekoki sami yeso lobaki soki bomoni ba makambo wana o ya lobaki bani ko kokisama boye baki aza déjà na porte. Alors aux autant la parole de Dieu, il faut faire très attention. Il faut faire très attention plutôt pardon. Il faut faire très attention, yo autant la parole de Dieu. Alors, oye bake, ba tant otokon ba si nini oye a fait un temps déjà, et si et mon ami na mis sur batunionso. Alors, si j'ai un seul elo otozo me kempe ko solo la, otozo mona na ba moment oye na ba temps onyonso, si j'ai un seul ali, pourquoi bolingo si na mité ma batu? Pour ni ba passer sous na bolingo te, voilà. Pour ni ba passer sous na bolingo te, batu bolingo sili. Pour la nuit, Nathan, oh, bolingo, c'est sous-souté, moutou, asili bolingo. Au moins, comment préférer même moutou, koufanaye. À cause d'un bongo, ya zone un bongo, ou soit, abomi mouninga pona mbongo, voilà. Terme en voilà. Abomi mouninga pona mbongo, na sens nini. Batu, akoumi ko enlever batu, pour que balongo la bomba organe na bango nzoto bateka. Donc, abomi moutou pona mbongo. Donc, abomi moutou po alongo le ba organe wana akendo teka, kativi ya moutou. Voilà. Akativi ya mutu likolo mbongo. Donc amoni ke loko ya trafic ya organe mikolo et commis donc qui sont surtout en Amérique pour na bandeko na Amérique na pied nombote. Donc faut faire attention de bo tambolaka. Donc tambola ne kenge ba air tardif te parce que kuna eza somo bazo ko enlever ba tu bazo longola ba organe bazo te ka na ba hôpital oye bani kuna ba hôpital eza vraiment une influence makasi na Amérique. Même en Europe et comme en Afrique et comme makambo na trafic ya ba organe ya kolongola ba organe. Donc tout faire attention, nyo sonne zani bolingo sili na mitema ya batu. À cause ya mbongo, yeso lobaki ya mbi bolingo batu belé et ko se refroidir. Donc batu comme beaucoup plus na amour ya mbongo que bolingo ya batu. Batu comme na bolingo mbongo que bolingo ya batu. A préférer vraiment enlever ndeko na ye mutu bake ba pasole ba longoli ba organe ba teki yango mutu ana kufi donc via mutu ezolo besu ba telo côté ba ndeko na ta otozali to la muka ba ndeko to ye bango eza moko ya signe ya fin du monde o yeso alobaki bolingo ko sila lelo ba to komi ko tila ba na ba poison à cause ya mbongo à cause ya motema mabe pour nini bolingo zesu na kati ya motema batute ba effet nyo sezo sala ke mutu aboma mutu eboki ya mutu maladie ba enlever muninga po ba longole ba organe ba trafic ba organe neso eza à cause bolingo eze soutien na mitema batu cause wana ya manque d'amour nde siko ba fruit na ngo yango wana destruction
bande ko tola muka to ba ke exactement oh Jésus Christ alobaki ke bolingo ya bato ebele eko koma eko se refroidir ya wana tola la pongi te bande ko nanga lelo oyo na kati même ya ba famille bolingo eze susu te na kati ya ba famille so mona muto zo wele intérêt na ye em susu po mona ki na kati ya famille bato bazo li préférer ko tonga ndeko na bango propre ndeko na bango o mona leki ake pa ya yaya te pa cousine a tonga ndeko ne propre ya libumu moko mama moko azo tonga ndeko na ye ba po ba préparer pe ba sala ndeko na bango mabe misusu po mona ba boma pe belé bandeko nyonso wana bolingo eza na motema te souci eza susu te ke o mwana ya mama nanga o ndeko nanga o cousin nanga cousine nanga na koki ko sala ye mabe te mitema bato ekomi mabe makasi mabe tondi makasi bandeko tokeba bolingo esi na mitema bato bandeko nanga he bolingo eza susu te mitema bato pona nini bolingo esi na mitema bato tokoyeba ngo na maloba nzambe eza moko ya makambo oyo Yesu alobaki tango ba disciple batuni ye yebisa biso basi nini ekozala avant pona yo ozonga tobi basi nini tokoyeba tokoyeba ke déjà toza na fin du monde alors ba disciple batunaki Yesu yango Yesu répondaki ba disciple soki totangi na Matthieu 24 tobandi na Matthieu 24 tobandi nanu na 12, na 11, balobi, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. En réponse à Yesu, azope sa ba disciple, pour ba tune ki ba sim nini oyo, tokoye ba ke to komi déjà na fin du monde, to pe yo linyo zonga. Yesu ayebisa ki bango, alobaki mo makambo ebelawa, ayebisa bango mona ba tremblement na osalama, ba inondation, ale banzale kokota par na ba mboka ebele na monde entier banzale kokota et puis boko mona bakomana ko se trahir batwana ko se trahir bolingo ko zali susute alobi neti soto tanga ngo na 10 alobi alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront se haïront les uns les autres Yesu ando pesa ba signe wana abina moko ya signe ya fait un temps ezana nzale kokota to mo déjà manzale se koti to ba tremblement zo salama ba volcan coup na parlons même pas ba inondation ko koloba non te signe muso apesa ki eza ba guerre abi o mona pays moko etelemi la pays mususu eza déjà to moni ezo salama signe mususu o Yesu apesi awa alobi ke batu banda ko se trahir trahison kokota kati na batu bolingo roze susu te pe ebele ya batu bakopengwa omona be mutu ando sambela bwe pour apengwi penza zongi na mokila akomi plus que même païen boka moite ezama loba o Yesu sa prophétiser qui on peut alobi ba faux prophète bakobima bako séduire batu ebele pe mabe ko comme ebele na mokili o bandeko lelo tozo vivre ba faux prophète tozo mona ngo déjà ko kisami omona l'église mususu boye banda prophétie au moins le prophète banda prophesize azo se personne monde donc allo ba makambo mutu et juste au moins yo obimaki na mobali boy baleki se pe liboso lobaki siko ezo édifier bato nyonso vandi peuple de Dieu na nini wala eza vie privée mutu benga e pembe bosolo la yo bandi ko loba ngona miso bato pona ka ko séduire yango yeso lobaki plusieurs faux prophètes ba ko séduire bato yango lobi abi plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Même Koutou, voire même na ba Élie de Dieu, ba la séduit à cause de ba faux prophète, ba nosa ba miracle le kuta pour na ko séduire bateau. Mutu aza molimo santu a impressionnera batu te ke azo ba ndotanga vie ya mutu boye na miso bango ozaki lobo lataki sous vêtement rouge osala boy non akobenga mutu ana pembe pour ça message ya mutu wana ye moko alors ba na kati église we pona batu avandi batu na osala nango nini batu bana posa parole de Dieu bana posa bazala enseigner bana posa bazala vraiment fonder na kati parole de Dieu alors yo faux prophète oyo bandi ko pesa ba message wana pona ko impressionner batu ba ya na ba internet ndenge komi ba bisu bozo na ba TV na ba laptop na ba téléphone au moins boye ozola na ba message na komi séduit sokoza fandi sami na kati ya enseignement te o komi séduit OK pas ba faux prophète bazo kosa yo faut que pesa na azo bisa ba professeur lokuta pourquoi parce que azasu na bolingo kati na été intérêt neza ba via ba to be intérêt neza azo mbongo kaka ba via ba to te baby etaliete poni azana bolingo te kati na ye bolingo esili na mitema batu bande konanga to sa ke ba na temps oyo na se Yesu alobi siko na 12 alobi et parce que l'iniquité sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira. Yesu alobi parce que mabe ko koma mingi makasi bolingo ya bato ebele ko se refroidir yango nde temps otozo vivre bandeko bolingo ya bato ebele se refroidir
Mabe komi ebele. Mabe komi ebele. Makambo ezaki tabou kala. Lelo bato akomo sepela nango. Mutu azwi a filmer nudité na ye. Atika lini atia on internet. Au moins bato alobi asenti moko bomba mapresi mazongi aza l'aise. Bandeko. Tola mukana pongi. Tola mukana pongi. Mabe komi ebele. Mibali bakomi basi. Basi bakomi mibali. Bandeko nanga. Mabe komi ebele. Bato akomo sepela na bango kutu. Mutu akufa ke mutu a vivre. Bato akomi ko préférer même ko luka malade. Boa keli mutu wana comme azo sepela na misu. Azo sepela na présence na yete. Donc ake boa keli malade. Mutu wana kufa. Po ya tika la l'aise. Bandeko. Mabe komi malamu. Malamu komi mabe. Bandeko na ngai. Tokeba, tokeba, tokeba. Yesu alobaki ba faux prophète, ba faux prophète ba tondi. Ba faux prophète ne ba mimi mabe o na kati ya mokili. Parce que ton mutu aki église, akute na faux prophète, apesi un message à lokuta, mutu akomi a eu déception kuna, asilisi mbongo na pas ba faux prophète, mutu ana akoka suko sambela te, suko aza assise na enseignement te, tope aza vraiment affermi te, mutu ana akoka supporter te, mutu modèle ana ko pengwa. Alors mutu modèle na soka pengwi azesu na bolingo te na motema na epo na batu anda ko sala siko mabe na kanda na vengeance wana ando mona ki ba kosinga na ba église tondo ka seke église de place ya refuge place ko luka solution à vie na yo zoka église e komi place ko détruire ngana bebisi mbongo na ngama kam na ngezo simba sute likola ba église akoma mutu ya mabe ando linga batu te aza capable même ko boma mutu pour anazo sentir douleur wana et déception wana ya wa moni motema mabe bolingo eze susute à cause ya ba faux prophète ba si bolingo na kati mitema batu tant muto otala kina quelle église et pas pasteur et pas prophète pour prophète nde aza mosela nzambe kuna nde bolingo ezalaka ake mona prophète grand frappeur a frappé mbongo a frappé mutu vina ye hein. Après mutu na tango mona ke ba prophétie ba melisi ba mai ba tongoli ba sukoli ba pakoli ba mafuta ba lobile makambo ebele ba sambwisi ba doki ba moni même nudité na ye à cause d'un faux prophète on a cause que il faut te coucher na yo pose la délivrance il faut te sukola mafuta pose la délivrance il faut te épiler yo pose la délivrance nzoka lokuta mutu ayebi yesu te tango akuta na makambo bongo akomi tika na ye comme azana ye mutu azepe faute na eta za bébé spirituel ya ye ko luka lobiko akanisi makambo ngo ezara bongo tango mitiki ba sakani na ye ale na suka na ngo délivrance ezate suka na ngo milieu mabende tondi kati ya mutu wana vie ekomi détruit muta modèle wana akopengwa azongi na mokili tango azonga na mokili azesu na bolingo te muta modèle wana aza capable ko boma même batu ya koyina batu donc na milimo bakotisi kuna donc yango mona bolingo esili eza pamba te Yesu a mentionné ba faux prophète liboso awa a vu plusieurs faux prophètes bakoya bakoséduire batu ebele et puis mabe kokoma mingi pe bolingo batu mingi ko se refroidir batu ebele ba ozesu na bolingo te pe batu ebele bakopengwa eza pamba te ba faux prophète nde batu baza base ya kosilisa bolingo na mitema batu parce que bazokosa batu o bayebaki nzambe te tango baye bango baza bango ba faux. Allez, babandi kokosa, pesa mbongo boye, pesa mbongo consultation, pesa boye, pesa babamone loko hôpital. Allez, tant muto pesa azu délivrance te, makamnenye sezo marché ka te, muto ana kopengwa, soki loko mazane affermi te, akopengwa. Comme ayebi les paroles de Dieu te, ayeka mbala moko pa kute na faux prophète, à cause de miracle, amona kinde memi kuna muto akonga kopengwa. Soko apengwi, eza dangereux makasi. Donc, tant akopengwa aozana motema esu ya bolingo te. Akoma na motema nko ya osala mabe cause nini ya makambo ba faux prophète basala kiye. Yango monaka mutu peso azaki mabe abongo motema kute na ba vrai pasteur, to pe na ba vrai prophète, bateye parole de Dieu ndenge ezalaki, ndenge esengeli plutôt balakisi fondement ya maloba nzambe ale ba aza fermi, mutu an peso azaki mabe azaki oboma omona changer akoma mutu malamu, asoka zena bolingo ta akoma na bolingo, akoma kolinga batu, akoma kosala malamu.
eza pe le contraire soki pe mutu wana pe ayebaki nzambe te mais akutani na bafaux prophète bakosi ye mutu wana ata azalaki na ye na motema mabe te akokóma na motema mabe akopengwa mpo ayebi na ye nzambe te koyeba na ye nzambe bamona kokutana na bafaux prophète esalaki mutu abongo apengwa ntango akopengwa bolingo esili ye na motema andosala bato mabe yango bomona na bapoison ekomi ebele surtout na Congo ezalaki mboka oyo ya baprière ya makambo ebele bota lelo bato presque majorité bakomi tema mabe même na kati ya baeglise bazokontinue kokende mais bazodétruire bato mpo nini badéception ya bafaux prophète bakute na bafaux prophète balie bango bambongo bamanipule bango eloko bandeko ke koluka bamoni yango te esali ke baoyo baza nanu afermi te bapengwi kopengwa wana bakomi na rage bakomi luka vengeance esali ke bakoma mitema mabe bolingo esili bango koine koti bandeko na nga tosala très attention bandeko donc tokeba bandeko na ngai tokeba bisiko tokendo tia makolo bato lelo bolingo esili à cause ya bafaux prophète badéception eleki yango bolingo eza susi na mitema bato yango bolingo esili na mitema bato yango wana yo mwana nzambe sala tu bolingo na esila te sala tu o garder chaleur wana ya bolingo ozala toujours na amour envers les uns et les autres lelo oyo tozomona ngo omona moninga mosusu alingi te moninga mosusu avance boza même famille mais olingi te ke moninga na avance olingi te ke ndeko na avance mosusu oki okotela ye misala mabe obloke ye po avance te tomona ngo bamama mosusu aza na bana ebele amoni mwana na mosusu wana bana misusu baza na bamoyen te to mpe baza na bango baza vraiment kaka na position moko bongo position malonge eza te mais mwana na ye moko aza na mwa position ya bien aza na bamoyen akomi kopréféré mwana wana ayini bana na ye misusu akomi koligaka o wana moko soki mpe aza na misala mabe akomi osalaki abloke bawana nyonso tu azwi bachance na bango nyonso tu apesi moko wana atravaye nango bana misusu batike biloko pamba eloko te mpo na nini motema mabe bolingo esili omona bana ye moko abota ayini bango abloke bango apesi chance epa moko bolingo esili bandeko na kati ya bafamille na libanda na misala omona moninga na yo mosusu bozo travailler collègue no musala a travaillera bien bazo féliciter yo zo solo motema bien te tellement ça na bolingo te ozo sentir bien te comment ki ne ko féliciter muninga na nga o comment ka yeni ba féliciter ka ye o sali tout o manigancer ba makamno mabe o ki ko conseiller makomi ba chef ba longo na musala uso to ki ozo mbongo musala o te loko moko boyibi o bombi na sac na ye to po sali loko moko abwe po o conseiller makampo ba longo na musala o mona ba longo muninga na musala ale yo sepeli otike na esika wana moninga azo souffrir yo komi kosepela komi ke kotongi moninga komi konyoka makoyoka olingi te moninga prospérer na misu na yo bolingo esili bandeko bolingo esili omona moninga osala eloko na ye bien bato bazo apprécier ye bazo sepela bato bazo landa ye mingi yo sepeli te olingi ka odétruire ye aussi ses carrières okomi ke panze basangwa mabe po bebisa réputation na ye obebisa réputation ne po bato nyonso bakima ye asala eloko te po anini mpo kaka omonika osala mosala kitoko yo bazolanda te me ye baolande bazosepela na ye oke kodétruire moninga obebisa réputation na ye ndeko motema bato ebebi te okeba bandeko omona libala bato eza bien moninga na bafanda bien na mobali na ye batambolaka bango mibale basalaka bien couple na bango eza bien yo motema ezosepela te yo peta mosusu oza mpe na libala ozosepela to bipo nini kaka bango nde bazala bien to mpe ta mosusu mpoza na libala te alo sali tout odétruire couple wana opanza yango lelo oyo tozomona même na baéglise bafaux prophète omona boki église mwasi na mobali couple kitoko bozalaki bino mibale ntango bozokende bino baéglise te bozalaki bien bobandi kokende église esali mpe ke bokweka na église ya faux prophète bokweka na église ya faux prophète oyoka oh non oyo aza mobali ya vi na yo te mobali ya vi azala na Congo mobali ya vi aza na Amérique oyo aza mobali ya vi yo te fo bokabwana bozwi bopanzi libala bato après nsima nango bakoma oregrete oh kuna ke kuna esimbi te ake kuna esimbi te okomolela ngai nazalaki na libala na ngai bien bafaux prophète bakosinga makambo mosusu pamona faux prophète akebisa o ser yo nde oza mwasi na nga mobali wana aza mobali ya vi na yo te mobali ya vi no eza ngai nde mutu fo nabala yo
oyala na faux prophète azaka na mwasi na ye yo pe comme oyebi na ote okoti kuna sika obomi libala na yo oketala we faux prophète abalaka ote nzoka za na mwasi na ndaku otikali yo moko bandi kolela obebisi libala misupo omona mobali boke église faux prophète oh wana aza amwasi no aza ndoki aye misala mabe mutu azobloke fo bokabwana alors faux prophète akoti trouble na kati ya foyer bato bokabwani lobi na lobi kuna koyeba ke mwasi no azaka ne ndoki te faux prophète kayaki kodétruire mpo ani bafaux prophète baza na bolingo te yango yesu amansione bango alobi ke bafaux prophète bakobima bakoséduire ebele mpe mabe kokoma mingi bolingo esila na mitema bato Matthieu 24 11 à 12. Pourquoi? Parce que Yesu ayebi ke ba faux prophète ne ba komema makamba ba division na kati ya ba famille. Ba on ba ko sisa bolingo na mitema batu yango mentionné ki bango. Ba ne konanga tokeba. Omona boy okomi kolela makambo yo simba te libala no ekufi faux prophète ya kokabola. Ba bazaki na bolingo faux prophète ya kokota koyina kati na bango. Ba ne koto kieba. Mokilo ekomo kende bien te ezo kende mabe nyonso esala ke to yeba to zonga na nsima to s'arrêter muke to lobake makambo kalezaka te kombo ndeni c'est que il y a quelque chose ezo linge salama c'est que yeso azo linga zonga parce que yeso lobaki soki ba moni makambo na nyonso ekomi batu ko yinana ba faux prophète ba makambo ebele ba guerre ba nzala we ba kenaza déjà na porte oh ndeko nanga yeso aza dans la porte to tika no ba distraction. Bien sûr, toko sala na biso nyonso tozo sala c'est bon. Mais moko to vendre non s'arrêter to raisonner non. Nga est-ce que vina nga tala non vina nga est-ce que na ka au contrôler na est-ce que na zana bolingo kati nga est-ce que makambo na sala ka SPC nzam. Soko zo mona eloko te ça Saint-Esprit révéler nga tam so c'est un comportement moko boy oye nga na zana ngo na yeba te ke za mabe révéler nga ngona no. Saint-Esprit sonde motema na est-ce que na zana bolingo kati nga. Parce que ceux qui ozana bolingo te yeso ele loko mana porte au kota te. Ozala lever te tant ozangi bolingo na mutema no parce que nzambe aza bolingo yesu nda aza bolingo. Alors ceux qui ozana bolingo te o matate parce que bolingo nzambe ne salinga na otoki tozana mokilio c'est nzambe akila biso création nzambe eza conséquence ya bolingo nzambe la création eza conséquence ya amour de Dieu tango nzambe aza bolingo nzambe esali ke tonzi na motema esali ke conséquence nango esali ale aoki pose ya kosala création ya kocréer mokili oyo ya kosala banzete ya kosala bamai ya kosala mapata ya kosala mabele ya kosala ngana yo toza conséquence ya amour de Dieu. Alors pour dire que yemoko aza amour alors esengeli bolingo na eza kati na biso tango oza na bolingo kati na oza na nzambe kati na yo ozana yesu kati na yo parce que yesu aza bolingo yesu tango akina mokilo bande ko ponate kena ndako ka ya muto aza boye to pe muto aza na position boye to pe muto aza non yesu ande ko linga bato ngo fula bato bande ko landa ye yango voir même atalaki ata 5000 personnes wana te apesa bango mapa a multiplier mapa ka pour les pour l'excès grandeur ya muro ya zaki nango alors ndeko ceux qui osambelaka osela nzambe mais kati no bolingo ezate ozo sala eloko ya pamba ato sala ba miracle ato o ya kaneti donc le quoi ange auti likola kiti na se ato ça ce qui na comportement ndenge nango osala ka ozo me le quoi mo santu ceux qui osana bolingo te munyoso ozo sala ezala nango pamba bible lobi yango commandement oyo et englobé ba commandement nyonso eza bolingo amour aimez-vous les uns les autres yeso lobaki bolinga na bino bandeko toza na bolingo tango zo senti kati na bolingo ezala te yebisa Saint-Esprit apeso bolingo parce que bolingo eza moko ya ba fruit de l'esprit tala yo moko tango za bolingo te c'est que za ba fruit de l'esprit te tango za na ba fruit de l'esprit te c'est que za na Saint-Esprit te alors okokoka koza na enlever te ce qui est soyé okuta na position wana parce que Saint-Esprit ndo aider biso boto za na enlever Saint-Esprit yena obeta trompette na matoi na biso asala sur un trompette na matoi na biso to sali ke to mati alors ceux qui oza na bolingo te oza na Saint-Esprit te o matande nini tango oza na oza na koyina ba ningo linte muninga zala bien même si oza na hypocrisie ozo sala okana so lingi muninga la me olinga ka ete ozo banga ka question na manifester ngota mso akomona bien te molinga kete. Ce qui est sur le modèle wana o matate ezala o sambela kandenge nini ezala okindaka ba mission ba oza missionnaire oteaka partout dans le monde entier ovanda ka kutu te oboya même ko bala pona ka musala nzambe soko za bolingo te oko matate oko tikala
Nazwa vision moko lèvement salami mutu mo azaki sango moko azaki na tikala azaki ko pasteur le roi sango dans la tebina ba sango orthodoxe bale orthodoxe français voilà atikala amatate aza mutu atea eza sino nzamba alexandre même au te ya parole de Dieu même au kenaka partout dans le monde nazo zo te ya parole zo biksa ba malade zo sala ba miracle soko za bolingo te okomatate jour enlèvement ko tikala bande konanga tozo asima muke totala marche na biso na nzamba okolo bakenga na sala ekobo te na tonga te na yibaka te na yinaka te na sala ba biloko soki nini te na kenda ko boma batu te bien sûr mais est-ce que na motema no ezana bolingo to sala to examiner mitema na biso lelo est-ce que ndeko wana o tala kana miso wana po nino santa soko tali ozo sentine to yinie to pe po ni si bo so na ndeko wana lobile loko moyo se okatika ke ndeko wana lingi yo te to pe ndeko wana za mabe lingi solo mabe po na ni ozana ba penser wana parce que ozana bolingo te po ni no ponaka olingo sentir baninga msute yeso lobi mingi boye meme ba ennemi na bino yeso lobi to linga meme ba ennemi na biso to linga meme ba o bazo nyoko la biso to pesa o meme ya komela to sambela pona bango to bénir bango to zana bolingo mais to zana humble le quoi colombe prudent le quoi serpent po nini mutu ana yebika yinaka yo olinga epese ya kolia mais ko kenete ko yebisi makambo vi na yo ko kenete ke o se livrer pas ni pour solo mabe zala na ekenge bato moki baloba soko olia na ndoki zana fourchette mulai bato moki nde balobaka mais yesu esi surtout zala humble le quoi colombe prudent le quoi serpent parce que ayebi ke yo lingi mutu mais mutu lingi te akosolo mabe yango no zana prudence alors yo sikoyo oyina ko ponaka bato kutu ba yina o balinga kotono yina bango kutu solana bango te mimbo to pesa bango te yeso lobi soki bokolinga ka batu o balinga kabino eloko ni ya extraordinaire o bozo sala parce que ba payen pe balinga ka bato balinga bango soki bolingi bozala vraiment bana nzambe ya solo bolinga bayini na bino ezali kamoko ya extraordinaire o ba payen basala yango te payen olinga te alinga mutu ayinaka ye alingene mine ya osala yango te alors bino boze ya nzambe bolinga bato oyo bayinaka bino ntango bozolinga bato bayinaka bino bosala eloko moko ya extraordinaire nde omona justice ya nzambe yaka sikoyo kosala sikoyo mutu aso alingi azongisolo mabe lisusu nzambe sikoyo akitaka mpona kosala justice na ye mpona kosukisa mutu wana ya mabe mais tango yo zana ka kopona ozana ba oya yo oyo lingaka mais oza mutu wana oyebi mo oza mwana nzambe okendaka église oteyaka sa parole de Dieu osalaka ba jeûne prière osala makambo mais ozana batu na oka yo lingaka bato oka balingaka wana batu wana kaka mais ba misusu lingaka bango te osala eloko te osala eloko te lelo so yeso ye okende te otikala banda kolinga batu nyonso tokwea na piège ya satana te tokwea na piège ya ba faux prophète te o ba ekotia ko yina kati ya mitema batu toyeba toujours ko garder amour na biso Yesu Saint-Esprit atia chaleur ya amour wana kati na yo afin que yo perdre ango te okota ti na nombre bato yesu olobake bolongwa na yebi bino te non yoza na nombre bato oyo yesu oloba boya ba bon serviteur ba bon servante boya bokota na lie na ngai ya repos ndeko na ngata motema neso za bolingo toza ka hypocrite misupe oza ba hypocrite osala lokoni toza bolingo mais eyeba na kana malobano eyeba na kana façon ozo sala makambo mandeko na ngai yango mona lelo otu na question poni bolingo esili po to komi déjà na fin du monde yesu asala na porte simbi poignée ya porte ni kaka a pousser ngo po akota po aya po tozala enlever yango ndeko yo ozengi bolingo banda ko examiner vie na yo banda ko tala esika ni o bolingo ezate soko ozokoka kolinga batu te bisa Saint-Esprit peso bolingo acha moko ya fruit ya fruit ya esprit atia moko ya fruit ya esprit o eza amour apeso bolingo ndeko na ngai okoko demerika bongo te na koyina baninga olingi te muninga avancer olingi te muninga akeliboso ndeko changer yesu azozonga ayekokuta obongo te kozala te na kati ya batu oyo bazangi bolingo bato bayebi na bango nzambe te bazoboma batu trafic ya baorgane ekomi omona banleve mutu bake babomi ye bazwi baorgane bato bakomo préféré mbongo ke bolingo ya batu ao préféré mbongo ke alinga mutu
a proféré kuta zimbongo mutu wana boboma ye naza ntina nete bandeko to lamuka banda kobongisa vie na yo banda kobongisa vie na yo mususu omona akendaki pa muninga pona intérêt poka muninga naza bien ana bambongo aza soki na influence makasi aza mutu moko boye azaka bien ale okeke pa na ye ozolanda poka aza nango bao baza nango te opusa na pembe na bango te ale to mutu ona pe mbongo esila to azu problème moko bomono kimie oyaki amour intérêt mais Yesu alingaki biso na bolingo na intérêt moko te Yesu alingaki biso na bolingo na ye na mawa na ye peut-être maza mutu bolingo so tani na Jean 3:16 nzambe alinga mokilo yango atindaki Yesu nzambe ataki intérêt moko te soki nini non toza ya ye mtakeli biso toza ya ye atalika na kotika bato na nga bakufa boye te Yesu aye na bolingo na kufeli biso to pesa ki combien yo futa combien pour na œuvre ya croix oso pesa combien ata na église ba senga ba offrande oh action de grâce oh offrande à Galates 6:6 6:6 oh offrande oh so ba senga offrande à œuvre de la croix pour na oh Yesu asala pour na yo akufela yo ka pasi ya ko tia mabonza ba senga yo ba senga ngo te muto pa ko mira osenga ngo ozo frappe kana minute wana na seconde opesa Yesu combien opesa eloko te Yesu akufela yo gratuit. Po alingi yo, alingi penga. Alors, pesa bo moino le pa Yesu na vérité. O sala ka ensemble ba to amono chrétien ke na église, nzoko bongola motema te, olinga baninga te, olinga te baninga ba avancer. O telema wana kwa mobutu, ba yende ba to benga mobutu, motema mobutu. Donc, o telema na yo ka ko régner, président na biso akala. Ala ko linga mduso zo pouvoir te kaka ye. Ba te belepe baza bongo. Olingi batumsu bazwa esika te kaka yo baninga msu ba avancer te président Mobutu kuta selisa famille na selisa pe bato belé bato pe gouvernement bela asunga bango pe mais bongo yo olingi ata munde konomo ko avancer te osunga ta mutu te nyoso ka yo moko mutema wana eza mutema ya malamu te mutema ya mabe changer bongo la mutema Yesu azozonga koko sande kona te lokwa neti olinga kaye oyosa ba sembla lokwa neti olinga ndeko wana ozokende camarade ma copine osoko solo na ye wana otielo nyamawa nzoko linga kete bolingo eze susu te mitema bato bandeko to keba soki osenti bolingo eza te kati na yo banda siko kosala confession se repentir yebisa Yesu alimbisa wana ndeko yo yino ba otika kolimbisa ete soki Yesu elelo okokota te lifelo eze sika ya kitoko te ya likse te ke ovanda bovanda non lieu de tourment li fait le moto wana eza moto moko kaka chaleur nango deje oziki souffrance eza kuna kozoba te kena ndimi kota li fait yo yebi li fait wana loba kozo loba tuna bato ba mona ngo bazonga ba yediso alors nzambe basaka nete bandeko soki lelo ozo sentir que kati na yo vraiment ozara suna bolingo batu te banda ko senga pardon panza banda ko senga pardon senga aide à Saint-Esprit aya apesa o kimia apesa o bolingo nzamba limbisa yo okoma ozongela bolingo ozaki nango misusu ozaki muta bolingo bina ko sese su batu te batu a décevoir nga trop non sese su batu te ndeko nanga kozwa décision wana te zalaka nzamba yebi pourquoi pesi ke motema ya koyede ya kosalisa parce que oza mwana na ye parce que soki motema na ye apesi yo osalisaka ko changer te zalaka ndenge oza na bolingo na yo ba circonstance échangise yo te baku ozwi na vie échangise yo te aussi la bolingo non zala na bolingo mais comment la prudence kokene komitika te salisa mutu loba na salisi yo bosana nga na salisi yo surtout sobi mutu azaka mabe na salisi yo bosana nga tokanga makanga te ezati ke ozongisela nga ona se non na salisi yo kende et si na ngoto tikala ba bonne relation mais kokanga mate ozapi na motema malamu mpona ye ndeko na nga yo ozaki na bolingo changea Yesu aza na poso zongi na motema na wana ya bolingo parce que apesi ko motema bolingo la po oza la bénédiction pona bato ebele alors ko changer te mais alande na prudence po basali yo mabemi parce que o utiliser ki prudence te ozaki komitika trop alors tant zo siko mayele osalisi mutu mais ala na ba réserve lingo bateke oyini batu non
omi batela po mabe komela ote po ozala kaka po salisa ba misusu. Donc c'est ça bandeko na ngai, mokili bolingo esili à cause ya ba faux prophète o Yesu alobaki na parole de Dieu. Alors tokeba to bondela Yesu azozonga zala prêt se sanctifier à tout moment banda ko prier nyonso tout parce que là bato bakota baza 100% oh vraiment 100% on a 9% au côté 100% no kota ngo o kokisango ndeni tango senga pardon chaque jour ozo se laver na makila Jésus-Christ pe ozo pratiquer ba bonne œuvre parmi ba bonne œuvre bolingo eza na kati amour eza na kati sans bolingo mto amona Yesu te Yesu osaleli ta mulai omona eta cause kaka ya makambo kaka ya kozanga bolingo non ndiko na ngai Yesu alingi yo pe alingi aya akuta yo na bolingo po oke ko sepela na gloire ko ya bombeli biso kuna. Alors ndeko na nga to changer oh bolingo esila ki toza na bolingo parce que eza moko ya ba signe ya fin du monde toza na prudence makasi mais toza la humble le quoi colombe. Donc c'est ça bandeko na ngai garder bolingo na yo esila te batela motema na linga batu nyonso koza na ona ba rankine na batu te parce que Yesu azozonga ba o bazo linga koyoka te bazana ba rankine wana bazo mona makambo belezo sala mais ba mona on dirait ba mona te ba koza la surpris. Alors yo oyo oko garder motema na oko leka makambo nyonso kozana bolingo kati na yo okozala surpris te po Yesu akoya azio tomati ensemble. Donc c'est ça bandeko nzamba sunga biso ceux qui parole auto peut partager et toucher yo banda ko bondela même après si na sima vidéo oyo prier mais ngana prier juste pour na bandeko nyonso o bolingo esila kinzamba zongisa bolingo kati na bango pe ba o nyonso tout bazana bolingo me bazwa ba choc bazwa ba coup nzambe a restaurer bango na kombo na Yesu. Voilà nazo prier na kombo na Yesu. Père éternel, merci pour cet message. Merci parce que on obéit biso à propos ya bolingo. Eza ba prophétie au Jésus-Christ au pesa ki ekoki sami. Aidez biso Seigneur tu bana ko garder bolingo kat na biso. Na tiki ndeko nyo surtout o aza na ligne. O ya landi message au Seigneur. O ya perdre ki bolingo ne se refroidir. Ya o zongi se les chaleur wana bolingo. Limbisa kitama wana yo pesa bolingo kat na moko na moko. O yo pe mususu azaki na bolingo mazui ba ku ebele na vie na ye, azui ba déception papa restaurer na kombo na Yesu. Bazala restaurer Père éternel, je t'en prie au nom de Jésus, restaurer ma vie à bananayo, bazala restaurer, transformer, changer au nom de Jésus. Zongi se sengo ezaki le mitema na bango, pe bolingo wana ba continuer toujours ko pratiquer yango. Ba bazoki décision ya ko linga lisu ya ko ina batu. Bazoki décision ba bazala su na bolingo te, papa maone quitter la bango, pe renouveler bango, zongi se la bango bolingo. Merci pour malam na pambolio aux nzambe moko tazalokola yo au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur na lingi bino mingi en tout cas merci na bino bolandi du début à la fin. Que Dieu vous bénisse. Tu vas toujours kozana bolingo to kwea na kati ya piège te o ya diable o ya tie na mokili pona aussi sa bolingo na mitema bato. Linga muninga na ondengo milingaka nzamba opambola yo. Tango zo linga muninga o mona pe makamne bana ko avancer. Mais tango yo zo yina baningo lobake ya zo avancer po nini o yini o linga lisu yeto lingo bomaye yeba makamne pe bana ko avancer te. Ato bando lobake ndeni nga makamne ngi avancer ka te kaka bango bango e avancer kate po ozana bolingo te atozolo babongo e ko avancer pété banda ko tchano bolingo kati na motema na yo après omona makambu e banda ko avancer mais tant ozotia ozotia ko ina makambu pe e ko avancer te. Donc to kaboni awa ceux qui nous ont grâce, tokokuta na susu na émission na biso mbala oezoya. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment la famille live. Que je vous aime vraiment beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'abonner na Victoria. Activez cloche ya notification. Nzamba kozanga te kopambola yo. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ciao ciao, bye bye. Ciao 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 ciao.